bato mosusu amona so abiki oyo naza na baparfum ebele na ndako nayebi na opompe oyo na opompe oyo non soki onika nzoto no bien te obongisa nzoto na yo te keso tie parfum ya ndenge nini odeur ya mabe ebanda obima kaka soki nde yo moko tellement oza propre te oyeba ndeni entretenir nzoto na yo te yango wana mobali no azokima yo tellement déjà bota na yo déjà oza na bana na yo okomaka na mbetu ata odra esali 5 jours 10 jours etali nango yo te. Bonjour, bonsoir, na ba fan nyonso ya DKM Flash TV, ba fan nyonso ya Doma Pos la poule gamoko c'est de luxe. Bonjour na cameraman na agence ma caméra na ngadem mbala mbishi. Babi bazanga barata biso toza pembe nende toza ko koyoka yoka ngonde sala bien. Bonjour na boss na David Kanyama des prix États-Unis d'Amérique. Mon boss respect na yo oyo lelo so bomoni Doma boss nenga za boye à travers ya David Kanyama. Merci na ba fan nyos balinga Doma boss abi azonyeli mangama okandenge ezalaka sur YouTube DKM Flash TV ceux qui boye wana beaucoup na sujet ya bien ba sujet ya Doma boss la poule gamoko c'est de luxe na ebisa no kabokota bokota boye olanda ka ba sujet na ngandenge le kaka Doma lelo ayeli bino kara sujet moko ka propriété à moi si propriété à moi si tout le monde ba fille belé bazazazaza omwaka mwa simo boye ala muki na tango ola mukala muki ake bikota kota na bandako ya bato lelo omona ba fi mususu ba so aleki kata pembe no bokumo kapena sola lipeka tikelio mwasi normalement soka la muki na tango ya liboso na mwasa ko bima na tango fo abongisa na ndako na dernier côté abongisa na ndako na feza propre. So bandino faut banana na chambre à coucher na yo obozala na mbano quelque chose na mbani ndako moko te mais faut zana no na ta chambre na faut bandino na bongisango après ça okoluka obimana no libanda obimina libanda obongisi na libanda na yo après okoti na salon na yo obongisi pa batu musu pe bayaka na ndako batu ba 6h ba 7h au moins ya boye ba okuti ndako no salité. Moi si basi mususu mona alamuki na tango nzoto apamba na nukuta sokoli yango te sokoli nzoto ta obima tango bando tambola tango tambola na nzoto no sokoli te emsu minu no kuto brosser kutu te brosser kutu faza kwa kama na Denise la pembe chez ma grande sœur privée moi sa pembe so na tal pembe na moni Enis Chimenga ma copine ba camarade na nga on zala na ba toujours tout le temps ba o bazala ki ba ebi ki propriété à moi si mutum so mona moi si normalement on dezala bon moi ça tanda kaleson na katsa ndako te moi ça tanda kaleson na katsa ndako te moi faut za kaleson faut tanda on singa na singa wana déjà tant aux autres tanda wana ezoboma déjà ba microbe moko belé zala wana no bokoma ozo ba sous-vêtement no botango na singa otango na katsa ndako sawana zana singa na nga katsa ndako tango zana singa no na katsa ndako yeba teke ba microbe pezala na katsa wana e ko bebisa yo e ko pesa ba infection mo boye sous-vêtement vola tango foye bandeni ni pe ya ko repasser yango trop na eleka na ba sujet ndeti ya biso basi biso baso mona mwasi mususu auza atiki sama pekana ya mususu aniki yango te loko moko te solo sende nini aso atombola leo lipeka ko supporter te même gaz ozo bima na kati na ye bato mususu mona so abiki oyo naza ba parfum belé na ndako na yebi na opompe oyo non soko onika nzoto no bien te obongisa nzoto na yo te keso tie parfum ndenge nini odeur ya mabe ebando bima kaka odeur mabe bando bimaka moi si faut yebande nini ya traiter nzoto na yo yango to mona mibale belé ba mo okima biso pourquoi o mona o va na mobali na place mso ngo pesa ta bizu bo mobali faut aluka alongo le lonya tselo impanzi ongo ni kaneto simba tellement zana no salité belé mapeka solo ongo tombola mo lipeka no post sa pe mobali ba o mobali na mo swana na ba distance mo bo il y a des bien té moi si nous surtout soit pour simplement il faut me sentir que moi c'est n'angande mtazawana jamais mbala ko mona ke azana moi c'est mais akomo tika moi distance yo zo mona ke te yazala na eka bongo e olinga na ngai te ba mambebele bele mais nzo kande yo moko tellement oza propre te oyeba ndeni entretenir nzoto na te ya mwana mobali no azokima
tellement de jours botana de jours na banana yo okomaka na mbetu ata odra esali 5 jours 10 jours etali nango yo te po yebikena ngandi na zabo e bana mo mtu ba matana mbetu mumbole na mbetu ya matabo zelo soki ndenge nini chombala ngalo bano e bonga mtu na tseba zelo ngo moninga na mwa mketo bano kam mtu ba yo mataba obebisa badra dra moi si et ça la 4 jours na mbetu te jamais. Moi, c'est ça là, on a 2 jours, 3e jour au long, on nikango. On a solo des temps là déjà on a tout au transport à solo mulunge wana et comme ça des tout solo moi pas am sopo bimisa no musna chaque temps tel bando tous les jours bimisa le bando bimisa té mais sauf parce que oye bandenge ni on bimisa drana yo dra moi ça rose à peine drama comme ibalete moi ça drama ouais ça ta moi belé pour ba kelelo na ko bimisa oyo na changer na longoli oyo na c'est oyo. Hein? La famille est sur ma bosse. C'est ça que tout le bélango est à tant déjà biso to na moi maye le moro boye tant to ça le mo photo le capete partager ngo na batu mususu et ça là vraiment bien. Mais ngai na le bisabino toujours bo s'abonner na DKM Flash TV et ça ka ba absence pour na monnaie bondo benga trop doma o mona na lisute doma mikolo ça lisute na ezala ka moi temps moko ya mukie moi ba déplacement ndenge ezala kira mais chaîne ça DKM ezanango parce que nena zongi boye temps repos ezali souté to zala bino tina suka bon mona rabila nya doma boss la poule moko c'est de l'ex ndenge ezala kaka to zala bino pena tina suka bande konanga basi bino bozala boye mona be mission bo landa te ba ko baluka mbai na biso ba sa non to pesa ba sujet o ezake na bino pe fo bozo mama yele mo boye na ba fan na ngamo ba ko za ba 5 ya ba so za pe ba benga doma omoni et c'est là moi yo ko za la ki o vivre en ignorance mo boye mais muninga pa yebi yango tango opesa conseil ana so boza pe na mbai na te tika na total ina to yo kanelo nango obimisa to yo kabino bozo bazua botsali boso ke ba fi wana balinga mbela batu ba fi wana non mutu nyonso to za na mbali na ye ezataki mobali nyonso to foto linga ino ezaka ba sujet fo bokota boy bandeni ya vivre na ba papa la ndako boy ba façon ya ozana ba papa ezala vraiment bien makasi mobali na omoko okomi na yo vivre na lo kwa mbanda na yo vivre na lo emsu okipete okoza ozamba ino biso ke neti exemple doma nikilanga na catch na ngana nini yango yo moko nikango tango tambwa na basi na sko tambwa nanga Sotango yo kipe mobile no to tsai propre na te yo moko non pe moi siko to zana swendeni quand akuta na mto ado maboss est-ce ka otikanga te vous abonnez toujours na DKM Flash TV vous a vraiment décidé vous ablenya do maboss la plus comme coup c'est de l'X merci beaucoup na boss na David Kanyama o apesa nga toujours opportunité ya ozana bino ya mona ngande na zaboye merci na cameraman na ngai nde mobala mbishi ya mwindo babi mwindo ya pamba te ngolo netka do maboss me ya lenga na mwindo fe d'abord bolanda te ya leki ngai ye pena za pena ya ngolo biso mo ba hydro ezokota mo muke me ye pena sans hydroquinone merci de vous abonner toujours na DKM Flash TV vous appelez de citer bisous bye.